Na bazi tokei epai ya ndeko na biso bandeko soki obengi na nzela ya telefone meka kofanda na kimia ndeko soko bengi na nzela ya telefone kokota kobima ezali malamu te fanda zela muninga asilisa telefone ya poto ezali na yango pe ya ofele kanga mutema muninga asilisa nde bapesi yo maloba pamba te soko koti obimi na banzi na koyamba lisusu te na kolekana na ndeko na biso moko oyo akoteli biso na numero ya telefone ya Allemagne numero ebandi na 3645 topesi yo maloba tokei siko na bato ya telefone topesi yo maloba ndeko na biso koti na oui topesi yo maloba longwa esika radio na yo ezali mama na kangi ok allo oui toza koyoka bolindi sangai na vandi awa na kati Allemagne bite bo pardonnenga pardon na wuti kolanda ba intervention mingi surtout oyo papa ndeko le weta wuti koloba awa esalinga kamwa pasi tamu tozoloba liloba foto loba ngana koloba susu teke wonoka nambe mwana kuluna oyo azoboma bandeko tozala na kimia lobi papa Tshisekedi koloba akoloba yini taza president ya republique bato bamitungisa mate bafindi papa oyo papa weti lacrymogène banani wana bapompaka wana amitungisa mate azala na kimi na kati na bobo na ye nyonso ke koleka bien papa Tshisekedi lelo te lobi te tozoloba lingala momu na kutuba ngebe na serment prete ye nani mwana kuluna serment oyo apretaki eza serment ya liwa na ya ye kosenga aza niloko kosala te parce que ye aza koko ya papa Tshisekedi bakomema ye na maboko te na makolo akofuka na maboko ya papa Tshisekedi betino kima kusala ve mutuna betike sala betino biombo kusala ve anje kuza fuka mina yanji kikaka muno mekuza koko mekuza fuka mina nge mulomba nge pardon atile boko na likolo betino na problème ve to banga ba mindele ve beto banga batu ve parce que nyuso leki tozolanda tango zoyoka ozolela il fallait tolala bana kindergarten na basilite lobi foko tinda bana na kindergarten doki na musalo ba papa basengi ezopesa mate yangwana beto keba pona zoka khali ngala bila mutu bana kikongo beto keba ngemo na serment na tubali boko serment yina ko ni serment elufwa munu fe batu kaka ba église kama soso ba de kote yebani ko banga na tetika kolela iza serment eliwa ate proteli wana yesina bande ko bonzala na kobanga te beto vonde vena kubanga beto vonde na ntima ngolo beto vonde na ngolo beto vonde ya kutilama beto simba Kongo bana ya Kongo nyonso beto nyonso po diboko na menanguna ya droite na diboko ya kitata lifua nandi na meko prêter serment erosiki eto sala aboko kudia ndefi nikima beto sala na mwana kuluna aliboko beto sala nikima tuzani kama kusala te beto bika bapanja munyusu mula kulomba conseil yina memona nitushe na ntima beto vona ntima pasi nzambe ke ya ngolo nzambe aza munene lobi toko talela papa Tshisekedi aza ne president wana se yeba nango ante president république de Katri du Congo odi ngala kabika mtuba na kikongo batonka kuwa ante président république démocratique du Congo beto banga kima mosife beto simba tina kisuka to tiba mukila to simba tina kisuka na mukila to simba papa Titi beto keba na mambo yai beto vona kubanga so beto leka na kinya po nzambi kitubula bana nani mambo na fasina na nezabila donc ya metuba betu bika tubila ona mwana kuluna beno mwana kutuba kanambe munu kuluna parce que ana kufua to ngenge kufua mwenye kuluna betina kubaba information na kitasa atsabe tu kotofuna ba radio mingi beto bika kubanga belanda ba intervention papa nani ya meka tuba weti ya nani lacrymogène papa na kombe na nzambe oza Mswahili na koloba na lingala papa nzala na kimia
ce qui maman lambi fofu lia fofu et ont des problèmes d'incompréhension ngate na zo problème oyo na radio kaka oyo bi tika kolanda bango vanda na kimia biso tozoyeba nini ezokende mais toyebaka bien lobi match eza kitoko na ndenge ya mokie te na ndenge ya bien donc mbazi betovona mbote baineke na kuwa kikongo bakuwa kikongo na façon mosi ya mbote papa Tshisekedi mbasi président de la république beto nyonso bitina kobokela kisasa même na badireke benokeba betokeba basoda na bakibima baofe po mwana kuluna ifani kokona na makulu kaka nandi angiko fukama kaka mevuanda papa Titi mevuanda bamenya tina ni mwana ko pesa maboko tefani fukama ndenge na biso ba Kongo amenyinika yintu kaka mekuza na makulu nge yango yabe tutina kuzola merci kuzola merci mama na biso intervent na tapi nanga estime nango papa yango de po batu bazolele ebele na sime nanga papa e boto mama na biso vraiment intervention qui toko vraiment oyo sali mama nzambe apambola yo vraiment que moi c'est ça tout ya merci nabanzi mama na biso intervention qui toko mwana ke kuma na makulu ya papa nabanzi tolekana epai ya ndeko na biso mosusu na nzela ya telefone 0010 nasuka topesi yo maloba boto ndeko na nga DSV nazalaka na courage mingi tango na yo kaka oya solo zali kombata ya solo zali moto aza kotambola na positivité na yango intervention na ngai ezali boye na ngonga oyo nauti kosolola na ndeko moko azali na limete ayebisi ngai plus de 5000 personnes déjà baza sur place na limete baza na esengo et puis na ngonga oyo mwana ndeke alongoli manzanza na ye nyonso tu oyo atiaki na liboso ya stade de martyr mpona empêcher le président élu président du peuple bamanzanza wana nyonso tu na ngongo toza koloba elongwe omoni balobaka ndenge bato ya masano balobaka nzeto bamataka mpe yango nde bakitelaka toza na sango moko ya mawa oyo epesi bandeko mosusu balingai bakota biso na ndenge ya tsobo epesi bango mpe mawa na ngambo ya Brazza président ya Congo abengi ba cameraman Nations Unies bato ya Human Watch nyonso tu ba collecter au moins 200 corps ya bandeko na biso ba congolais oyo babomaki na bango na ndenge ya bolema na Congo na biso libembe nyonso tu ebimi na ngambo na yango match eza kitoko papa DSV ndenge yo lobaka yo moto pesa biso courage mingi bandeko baza kolanda biso baza na bobangi te baza na esengo lobi ezali mokolo ya esengo oyo président Eli papa Chichi akoprete serment na ye na miso ya peuple oyo baponaki ye mpona tokoka kozwa changement na kati ya mboka na biso muke nazalaki na ngoya koloba yango wana matondo na mboka bino eboto papa na ngai na intervention kitoko na banzi na bandeko nyonso oyo bakokende marche lobby na banzi na zwi ndeko moko na banzi ndeko na biso oyo azali na motuka soko zali kolanda biso tozwi moto moko oyo akokende na Anvers soki ndeko mosusu azali akomeli biso soit abengi na numéro ya telefone ya Allemagne tokoyebisa ndeko wana ti bato bakokoma 6 tozana na moto moko oyo a se présenter akokende na banzi tozali kokende malembe to banda sikoyo ko éliminer bandeko na nzela ya Skype pamba te to kanga bisaka tokei na lombango topesi papa na biso Isaac Mbele azwa mwa maloba mpona maloba suka merci papa na ngai nazana maloba te nga naza mwana mboka baninga bazokopesa ba encouragement moyena monopoliser parole zate vraiment émotion eza ya koleka nazana eloko na koloba te to kanga makali mboke pouvoir izonga izala mamboko na biso eboto nazongisa maloba mboka yo merci toleki na lombango epe papa na biso apôtre Zorobabel topesi maloba merci DSV pona ko pesa ngoma maloba ya suka ngaki kaka ko yebisa na bandeko na biso oyo bazali na sur le terrain eza sango kitoko tozwi
En tout cas, tous les bâtés, tous a toujours motivé. Nous allons continuer toujours, comme on dit, que la répétition est la mère de la science. La Kolobake, tous a unis, tous a toujours unis entre nous. Et la unité, on est sur longue. Merci beaucoup. Merci. Merci dans intervention qui toko oyo osiliko sala toleki epa ya papa na biso Odon Pambu topesi maloba nde tosuki epa ya pasteur Daniel. Ok, merci. Vous pouvez 2 minutes à souka ou bien vous maloba na loba. Vraiment na pesi yoso oyo koloba yango wana pe to conclure masolo nyos tu po tozoke na suka soko koloba 5 10 zwa tokende tina suka. Merci. Ok, pour nazela malobo pesi batunyo songo pesa inga te to na suka na roba boy. Omoni décider pour na biso ezali trop sérieux ezali il faut toyer bana va trahir depuis na ta combat il faut que ba toujours na mutu mususu pourquoi na binde ngwana na mito MLC boyebike baza déjà ba trahir déjà courant to ko panza mpoke wana ko tokota na kati pe na to lobela ngo palu ba bato ba congolais et baza ko lobela en plus balingi na loba bo poto ke musika te wana yaka na beton di ko to lobela ngo kitoko nalingi naloba niloko moko pa ya papa na biso Cyprien. Papa Cyprien idéologie na yo je pense que na ki parmi batali boso ba comprendre ki idéologie na yo. Alors ils allaient bien na CP na sekai tango bilo bana Kiswahili na Kiswahili. Ils allaient bien oloba na Kiswahili. Comme ça penza to comprendre ka idée na yo penza za ni o lingi oloba. Quand on a lingala ne wali lingala swahiliser et que normalement muke di banda na bato so ba lingo comprendre les boules na. Mais les deux amoni langage na les un peu comme il faut comme clair ndenge ya communauté internationale comme il faut comme moi muke clair ya koloba tozo bunda pona mboka no pona mutu sa contre Congo boy na boy. Mais yo mo pe na kata mutemo e ba Kabila n'est pas un Congo. Oye bien ou bien. Otala ba bande ya journaliste ça ba recherche oye bien très bien qu'il n'est pas un Congolais. Et entre Congolais, na mopa ya oyebi nani oyo oyo pesa mo Congo nani oyo oyo supporter. Pourquoi na libongo na tala bandi no moko oloba ba agression na Paris na sepela na yo bana mokolo wana nga na sepela na yo. Oloba na bantu na koko nyoko la muninga na bantu te. Eloko ani kotanga tilelo na ko porter plainte tending na bisote. Alors lelo na ko senga na yo ou osala ki journalisme osala net comme bamindele mais na biso ba congolais et aussi mbaki ou o aider biso na ko pesa la position moko et fortifier bana Congo et osala bien pona yo parce que tango bi muto to nyoko ba congolais ataza congolais oza contre mais o aza étranger pe na ina lo babo soki o moni ke ko arranger biso na sepela na méthode moko zwa ki tango ba propagande ezalaki na ba campagne on ba tibo. Je me retire à partir d'aujourd'hui pour na banalise nangai et puis ça dit est-ce que papa Cyprien ole qui est à la polémique quand on doit comprendre yote tantôt bata ko yuzo suki pour na mboka tango se retira ki na ba campagne wana nan to ko na suka te o ezala ka suite ya ba résultat ya campagne est-ce que ko se retirer le sous-souté vraiment ti ozonga ero pena to za pouvoir pour te rebeli biso tant que ba congolais ou bien o ba na swahili comme ça to comprendre na leki na kopesa mpoke na suka DCV pour aller muto ubi na ba radio. Je pense que bloko mususu ko décortiquer yango facilement. DCV toujours comme on a bien filtré au royer ba déplacer muto hôtel. Na ba na meli kamba marche awa na boyaka violence na marche. Parce que de façon moko mundela cause raison pour Congolais c'est terre et ba l'accès sous na écran de façon moko nous va toquer l'inverse nous va être tiki bilembo déjà na kati ya Bruxelles est-ce que l'inverse bande ko que les sous na brutalité je pense que non pour na refus sans poker bande ko sur place bozali ngai Odon Pambu anti Kabila na bande Odon Pambu anti Kabila nazalaka d'accord te na mutu amemaka négativité na kata komba ami bushira ya karati boko pesa nga raison bozela vraiment soki ko continuer ka boko yoka to bingaka ekolabo pourquoi to ataka ki ekolabo parce que binse biloko ezola esa bana Congo
na mutu na minduki na mutu azobeta mutu na conscience eleki ya même nyangala kata wana oyo ayaki kopete serment bochange langage zange ezochange parce que pasi ya mboka nga na omemanga et biso sone tomema pasi ya mboka nde mote tantôt yango ya 20% ya décider à 70%. C'est tout à fait normal. Donc on a mutu so akoti na radio azoblague en plus atie bakombo moko ozomona kombo ezala même pas na passeport elongi atiaka même pas azoblague na moto oyo atiaka déjà motu ne bakati desive conscience ya motu ezali makasi talata motu wana azoprêter serment ozomona elongi nete aza na esengo te neti aza na mawa neti aza na kobanga parce que conscience na ye eza na kata motema ezobima libanda yango na kosenga bakongole tout place bozali boyebake komba oyo ezokontinue vendredi esalama lobi esalama te biso bakongole tokokende na kabila tina suka mpe efatika mboka wana soki tolupe yango na yo na nga na bana na biso na bana oyo bana biso bakobota bakundela koniataka biso ça veut dire bakobeta biso fimbo babeta bakanja na Congo tokobeta mao na koto desi ventamba pambola yo mina osenga na yo tant que visionnaire yebela vision mato ino ifo yoka la place oyo yange ko yoka te miso no ife mona la place oyo ko koma te puis le boko no ife koma la place yange ko koma te donc abi yebela vision parce que na kata radio okanga ki muto ya na position ou position te pe pona osukisa na osenga no bo osera ba collection ya ba intervention ya bato na ko so ba intervention ya bato na DSV to banda ko tcha ba intervention ya bato banda radio na yo banda ti sikoyo okanga ki bato mususu baloba makambo bakosa ka misu ba changer position misu bazozonga boy ba obeta na mitu mais biso to koti na radio to wumeli to yeba ba tendance batayela e boto nzamba pambola yo bonne nuit baba. Merci Papa Nabiso Odon Pambo intervention kitoko pasteur Daniel Mupeke soki kotika bandeko na mwa liloba na nzambe pambate to bandaki na ye mpeto sukisa na ye. Merci. Merci beaucoup DSV na pambo bandeko nyoso tout bazolanda biso na balandi biso leo na radio vraiment eloko ya liboso na koko sukisa ezali ke na nga na kati na nga nazomona te esika nini oyoyo Kabila ko diriger le mboka pendant 5 ans na omona ngote tozana batu tozana misu tozomona to moni prestation ya serment elekaka modelo ya elekite akoyi kozala unique na monde te parce que azana minduki aza fort a diriger mboka na imposition po nyonso azosala eza kosimba te tozomona même comment ba ningane ya Afrique ba participer te Europe participer te Amérique participer te na limpe na ibisa bandeko mususu boy to kontaka kate Union européenne ou Union européenne te nga ou Union européenne te pona nga azomona to ko comparer comme na biso te na batu nyonso Tunisie za na ndenge bundaki Égypte za na ndenge na ngwe bundaki Israël za na ndenge bunda po lelo bakoma o baza tout ça Congolais pe abunda na ndenge ya za ko bunda mais le problème est que to comme kaka non to atteindre objectif na biso. Si tu atteindre l'objectif Nabiso, c'est ça ce qui est important. Donc, lobby, tu sais qu'il a reprêté serment devant le peuple. Tu as besoin pour ton cour suprême, tu as magistrat, tu as la base à la et ça, donc, ils ont le lobby sur l'autre côté. Notre problème est que tous les esclaves, jamais, au grand jamais, na majuscule, il y a Rwandais. Parce que, les esclaves, surtout raté les esclaves, il y a Mindele. Non. Mindele a battu na Rwanda. Congolais à Kalaboya cause à l'esclave à Belge. En 60 tu déclaré indépendance. Et bon les autres qui nous dit ma génération moderne tout comme esclave ya pays le la Rwanda. Et le Rwanda soit na motema et ça la passe à makasi. Donc c'est ça une souci ça bon pour na bandeko bazoyo kabala na make to qui jamais cause à esclave ya pays le la Rwanda banyo ko la rabiso. Donc c'est ça yango tseke da malobi. Alors pour na souci ça bandeko nyoso tout Nzambe apambola esika o ba debe salami ba intervention moko na moko salami tokoyi kolala na candidaté peut-être mutu mususu alobaki a contredire muninga tantôt muninga mususu alobilika moko bo suis muninga mais tozaba na Nzambe tozana na kimia loboko na Nzambe ezali ko na biso pour moral na biso ezana na kimia des Nzamba pambolo émission le lekiki toko papa Odon Pambo Nzamba pambola yo apôtre Zorobabel Nzamba pambolo Cyprien Weti mbali bosonga na côté mission yo pozali
na mona na yo toujours difficulté na yo na bato balandaka mais ndengo do pamba lobby ça l'effort au sa position na yo ko bien posa journaliste veiller yo a sa position alobaka clair aza net te ye radio salama pona combat pona combattre donc so c'est bien ouais lobby il y a ni chaud ni froid aza côté au aza pe côté au bon eza avis na ye selon dans cette démocratie ça bon mais au salaire émission pour la peuple a sengi yo sa position merci Zambe apambola bino merci mais merci vraiment na intervention oyo bosali na kati na radio lisolo merci pe na bandeko o balandaki biso na mpoko mwalelo nzambe ayeba ko bomba biso batu bako kende marche na Anvers ya solo ya Allemagne ba contacter radio lisolo oyo bako kende ekozala toujours malamu pe bandeko lobby ezali mokolo na biso ya victoire ya kosepela président national Etienne Tshisekedi ako prêter serment na ye ezala kiwa bino toujours na nzela ya machine papa na biso mayamba oyo akambaki biso kuna na technique pe molobeli ezalaki wabino DSV Diana sur le foot de vous pertale kimia ya nzambe ezalakati na mabota mabino nde tokutani mokolo mwalobi lisusu bo bomeseno. Liboso c'est dans la musana nzambe ta wapi okoma kilo
bakota moko na mwasi na ndako balukaki kobota ye nzambe na bolingo apesi bango kaka mwana moko ya mwasi asi na lopango babandaka kobotola taba na mbwa ntango nyonso bakendakelanga soki bazongi na ndako bakuti taba na mbwa babebisi lopango na salite bakoyebisi mama okopika bango lisusu te okolo moko bakenelanga ye papa koti koboma nyama ye mama tikali na bilanga alalisi bebe na se ya nzete abaloboko ya mobali atie mpo na loboko ya mwasi mama bandi kokata bilanga asilisi kokata ye alobi nazonga mwasi mana melisa bebe na ngai mama bwaka miso na mosika bana bakomi misato bana ngwaba baluki kakelongi moko na mwana na ye papa bimi na nzambe mama likambo nini papa bwaka miso na mosika bana misatelo na mwana na ye alobi mama kolela te nayebi bebe nanga malamu oyanga bebe nowelaza nelongo na kingo mwana liboso ya mibale ya misato papa simbi moto alobi mama tolela te tokende kobokola bango nyonso okolo moko kaka tokoyeba mwana na biso totondebela likoma na yesu